Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na ba internaute, mbote na ba na monde entier, mbote na ba pesa fidélité. Na bolingo na tindika pour à travers tindika vous avez la chance à remonter à Saint Thomas. Parce que tout ça va Saint Thomas mon na rasusté ça parce que Saint Thomas azali comme on na tindika Saint Thomas azali comme on na visibilité PR donc côté kuna on a partout Saint Thomas zawana très présent on ba sango ya Congo kuna parce que avec Saint Thomas tous en attendant de reconnaître binoté, tous en attendant de flatter binoté, mais tu respectes la bino pour bino bozala kala pour na Rolanda biso. Rolanda zali motuya zali très important. Merci na yo biumbu toujours zala kaka songi boy ko tsaka kaka na banda kwa batata to beti koko côté. To ba ben poli mais moni bango baza gentil. Bazolanda bazoyamba biso na banda kuna bango bafongole biso ba porte to côté. Merci na yo congolais on ndimingala ya oyokanga. Partout zali na monde ezala na Congo. Ezala en Afrique, ezala en Asie, ezala en Amérique, Océanie, Europe, partout, bozali vraiment, ba Congolais, na ba étranger, au bayo karape linga la ba profitera roka masolo ya Congo, à travers biso le Roland de Konanga, Grégoire depuis Pointe-Noire, côté petit nanga Dream Obate Kazalaka, ba on balandaka depuis Congo Brazzaville, donc il y a un Congolais, il y a Brazzaville, mais alelane masolo à Congo, alenga masolo na biso koto Congo Kinshasa parce que biloko na biso mususu ezaka nango elenge tozaka na ba biloko moko eza trop particulier. Nengo moni biso to mboka oyo olali olamuki oki makambo moko boyoka pa bato ezalaka nango te. Biso bato to mema ba formule 1+4 na mboko ezala jamais. Biso bato to lakisa bato ndenge pena moni président pena beti pena demanda me adodi sous les ans kana mboko. Makambo particulier ka mboko. Mboko ndenge mona ngo boye. Mboko no mona mutu mo ebike obimane président mais a grimacer bato na candidat kaka mboko biso na ba particularité boko yina biso to bato donc monde ke ndaka bo biso to asko na ndenge na biso biso to bato moni mutu pendaka na mbongo ebele ba dépensaka ngaka na bilamba aganga aloba trop mbongo ebele ke ndaka na bilamba ebele biso toi makambo moko particulier biso to mboka oyo bato bavandaka donc makambo mboka ba vandela kango na makambo na ndenga sérieuté batala kango donc lokola ba makambo bato mususu balobe no makambo bato mususu biso mboka na biso makambo to la kango na biso to bato to na makambo très très particulier na ebisi bino ke mboka bato bavandela ka ba fitilité on dirait makambo solo pe no moni bazoele en temps ya biso to bato mboka oyo fake news et comment actualité na biso yango ndekoma remplacer évangile ya Bible biso ça dit que makambo lokuta biso to bato mboka oyo donc bato yo basala réseaux sociaux na bango kamoti na basala la réseaux sociaux ndire basala la gango biso ça dit que to bato buzoberi makambo bato bele basala kate na bamboka na bango nde makambo biso ba congolais to salaka biso mabe na biso na mboka na biso to zui mabe tel meza mabe ana to pesi yango kombo mboka elenge biso to bato yo pasteur yemo avec chômage ya ko sakarate na mboka mais alaka bato bonheur na kombo na Yesu biso na mboka na biso biso to mboka oyo bato omoni benda no pasteur akanga bato de lundi à dimanche ba bondela kaka me bagenda ko salate biso na mboka na biso to bato omoni benda ke non église munene yeba na kombo na ngo catholique etika côté ya bato ekota commerce na dimension moko surtout na niveau ba école na ba hôpital baza bato a cher a kosakana te momona pena ba bimena ba sota non ya la vie qui est chère au Congo. Il y a un ça ne va pas, il y a un gouvernement qui ne dirige pas bien, et les pays, les Congolais sont affamés, mais on va affamer population, on va rassonner les parents. Bien que les gens pas ces amis, mais vous savez que les parents ont des dollars et belé. Église catholique. Les Amboka, quand Amboka, c'est un Amboka particulier. Donc Internet n'a pas Amboka, nous sommes tellement en dollars et on a bas prix. Biso ba tele biso ya biso zara likolo biso ndenge bomona ka biso bona mboka na biso. Biso na mboka na biso ta ba canal plus so na ba mboka biso ya na ba bas prix. Biso ke pa na biso nde ba tele biso cher ya ko sakana te mais toujours en dollars. Biso za la ba connexion internet, biso to ka particulier.
Donc même les pays limitrophes, au coût internet c'est moins cher. Accès à paix, il y a qui toko qualité. Mais ce que les colons qualité n'a nous ma bé. Aux yeux ça cher. Donc ba giga et comment aussi le rôle à ba minute. Na ba téléphone, internet. Donc ba les cas tout dépasse ça mais ba que tous un pays riche, population pauvre, na muke na biso ka to la kana ba ya ba Hollanda. Biso dans le seul pays où la communauté internationale le côté là l'ikopa. Pas boto la biso mboka na biso ba kabela kango ba ba yibaka biso ba kota ba complicité ba créer ba réunion ba organisme ba makambu kaka mboka na biso Congo. Sikoyo biso moko ba congolais ba boto la biso ka eloko moko. Conscience patriotique. Tozana ngote. Bandeko tozana conscience patriotique te. Tovanda pona buzoba. Tovanda pona makambo ezangatina. Omoni bato bakendo sala organisation bakota makopa ya konuire mboka na bango, ya konuire gouvernement na bango, ya kobebisa rieke image ya mboka na bango moko propre. Vous pouvez vérifier dans les réseaux sociaux beaucoup de pays sont vraiment ils ne se comportent pas comme nous-mêmes vis-à-vis de mboka na bango moko propre. Ils sont tellement solidaires entre bango. Toboy te ke bango pe bana ba problème le rôle biso. Parce que les lots, moi il y a les lots. D'ailleurs depuis que le monde existe, depuis que le monde est monde. Même les pays les plus développés, même les pays riches, on peut retrouver trois couches sociales de la population qui existent. On peut trouver nanti, plus riches, aisés ou bazali. On peut toujours la classe moyenne, bazali. On peut trouver pauvres, plus pauvres. Partout, je dis bien partout. Pays au Vandara. Au monde babolate. Est-ce que les gens sont bazalaka na bon? Les gens sont bazalaka batabozui. Ba gouvernement ba pays nyonso. Parce que gouvernement ya pays moko boso que ces autres solutions. Ya ba bitana bango en tout et pour tout. Bazana droit sur exister comme gouvernement parce que bazalaka gouvernement pour na ko résoudre ba problème au quotidien, il y a ba population na bango. Alors ceux qui boyebisinga ki bona pays moko ndenge yo vandaka bazo solution et ba problème social ya babita na bango à 100%. Numéro na ngai ngona na WhatsApp tindela ngai e kosala ngai bien. Mama ni ya pasteur badi bangalo panza papa na Gédéon bozola na ngai pa na bino depuis sans fil na pesi bino mbote. Tous allés ensemble. Donc faut tous se comprendre que il faut ba conscience siko ekota to banda ko réfléchir to banda ko zala batu. On a étudié tellement trop. Botangi trop, botangi si bana trop, mais botala na nos rétroviseurs. Tout ce qui est comme étude obana batangi. Kuna na bipa ibozali, ope bazalaka na Congo, et zala ba parents, regardez à un moment donné, vous regardez vos diplômes là, quand vous les regardez, et que ça ne sert à rien, et que rien ne change au pays, ça vous dit quoi? Moi je préfère que va changer le système éducatif. Et ça, c'est tout autant pour tout ça, les locaux songolo. Tout autant pour développer secteur tel. Tout autant pour tout le monde qui est misère ou la place telle, tout ça, c'est une solution. Parce que dans les pays, soi-disant développés, ils ont développé à travers l'élite, les intellectuels, où ils ont créé des conditions, ils ont rendre les lots bien. Pe bazana bato maele o basala maele wana esungi kaka bana mboka na bango te mais omoni et s'étendre na ba pays limitrophes et s'étendre na ba continent mususu pe et panzani monde entier lelo tozwaka ba américain bato basala Google peut-être au début ils avaient idée kaka que intellectuel ba vanda ba réfléchir basali moteur moko ya recherche et ça la destiné peut-être na population américaine pour un début et c'est comme ça que lelo ezali socle moko il y a développement en termes de recherche les lots ils sont presque le monde entier mais ça qui œuvre sociale là va réfléchir ça qui tout ça là Facebook tout ça là WhatsApp ça a résolu un problème qui existait souvenez-vous donc bato belé na mokili pona ko solo na ba téléphone na bande ko na bango avec ba appel normal ça consommait tellement. Mais il y a quelqu'un qui a réfléchi à on a ça là WhatsApp sur internet bah tu vas sur le lavatamulaï t'as la n'engagé sa solution c'est ça donc les études qu'il avait étudiées et répondre à besoin morobo songolo voilà par exemple les loba YouTube ils ont permettre bino
boyo kabiso bien qu'il y a peu des aventures na kati ya YouTube ya ba biloko musu bolandaka vraiment zangati na ba musu ba mi pesa le TikTok et TikTok on eza na ba angle ba musu ba zo développement mais eza na angle musu zo distraire batu eza angle musu zo baby sabatu eza na angle musu zo comme sabatu ba zoba. Mais les propriétaires, d'abord, donc, il a étudié, il a réfléchi à Pessi et le Komoroboye, et ils ont créé d'abord développement. Mais il y a un atoni, il y a biso sikoyo, bakotanga trop o nyoso batanga et belé ba congolais batanga trop na mille laka. Mais botangi poto suka la théorie parce que mboka ça nulle part. Quelles sont les solutions boza ko pesa? O koko mema ba changement moko palpable. Namitu ya batu ezala sur le plan mentalité d'abord parce que nous avons un problème sérieux sur le plan ya mentalité na biso ba congolais. On croyait que kakao bana congolais bana problème en mentalité, mais on trouve que les congolais même à l'extérieur, ils ont toujours des problèmes de mentalité. Ba kuti ba pays wana ba kenda ki ba kuti ba pays wana na mentalité na bango ba civilisation na makamna bango, momoni ba congolais ba za ko s'imposer na mentalité na biso ya mabe. Entre nous total na katolo belanaka. Parce que vérité ça boka bonité et le but que soki na émission vérité la kisi toka boni mais justement na ekaka ko éveiller yo ozonga mutu poto zala ensemble biso to zana katsa mboka moko ntombolo fachi beton yende président na biso mo continent yo ato votaye mo continent on ngo votaye biso ba mususu to ana biso bo pesa biso tous les combos fanatiques fana kuite mtajalelo j'accepte au moyen des présidents au moment où il m'engage il est le symbole de la nation les lots Azako représenté Bendere ya Congo partout Azako quitte sa avion na makolo na parce que les lots référence ya Congo c'est Fachi les lots Fachi a respecté reconnu dans le monde yo linga était c'est Fachi mutazo là qui sa présent France Moussapi on n'a pas connu d'eux il est là on discuter na image ça dit tour du monde non babeta qui Congo karaba tuni ça c'est les Congo oui batali président ya munene batali dimension Congo batali makoka rwangande na telemi boye ba on comprend non mais tout type ou différence yena nous avons quelqu'un qui peut nous défendre qui peut parler tout haut peu importe à tout tombo na mungongo ya Congo makasi siko yo vandi yo pe no vandi na yo o diaboliser alonga po yo yaza yakati yakozo yakolongo la fachi okota ozo pouvoir au bongisa Congo au commissaire Somba moko paradis kosaleka merci Biyumbuye monsieur Sili merci na Refeki Sombe merci na Tibolela Gilia Hotel ngai pas organiser libanga Brunel Bazagi wana donc bango tout le monde me regarde donc misu pena ya bien wana o rapena que misu mo flatté yo pena que non papa lo banano j'ai parlé donc bon dimanche na bino nyoso na mabota na bino nzambe alikolo abatela biso na bino Congo eza ya biso toza na mabele mususu te botala bato belé ne baza ko envier Congo toza vraiment convoitise bato belé to la muka to pesa image kitoko ya Congo to te ya bana to expliquer bana na biso histoire na bolamu ya mboka na biso na importance tango et kozala malamu mingi dimanche kitoko na yo David Kashalana kinjomu kende depuis Cape Town Patrick Mangasa Patrick Nyongoni Libulu toujours au Salarabatu propre donc ndenge zalakana na kobosana te Jacques Mbuyamba depuis Chypre na libotano mobimba lelo penda na kanisi bino avec Philippe Musangila et depuis Qatar donc tozali penda ensemble venanga tumba kolesha dimanche kitoko na libota na bino Mama Solange depuis Paris tous ensemble to kasang na bosana ki omoni Kamba immeuble to clôturer liste yebisa là imbo depuis Angola que non babunda na rapo ba changer rapé tiercé ba gagner tiercé en ordre puisque trop de désordre mais tout si ko poto yebisa bino que Fachi azaka ka bolingo ya Congo na ya ba congolais évangile na ngai toujours merci na bino ba suggestion ba question na WhatsApp tomonani mbalasima bye bye. Je serai candidat en 2023. Je serai candidat en 2023. Je serai candidat en 2023. Non, Katumbi, tu ne peux pas être candidat président en 2023. Si tu oses mettre ta candidature, elle sera rejetée. État de droit.
Parce que la Constitution d'abord exige au président de 2 chambres d'être des Congolais d'origine. Donc, Bahati Lukwebo, Congolais d'origine. Mbosso Nkodia, Congolais d'origine. Ça, c'est juste le président de 2 chambres. Maintenant, tu vas me dire que à la présidence de la République, on va chercher n'importe qui. Un grec, à son article 111 du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le président des 2 chambres doivent être des Congolais d'origine. Congolais d'origine. Article 72 de la Constitution congolaise. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. La première condition qui nous intéresse: posséder la nationalité congolaise d'origine. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Un Congolais d'origine est celui qui a 2 parents congolais. Un Congolais bi-ethnie qui a 2 parents dont les ethnies sont des ethnies du Congo. La Constitution a déjà verrouillé 3 postes. Non, c'est cette Constitution ici. Donc la Constitution congolaise a déjà verrouillé 3 postes en RDC. C'est les postes du président de la République et du président des 2 chambres. Les articles 100... L'article 111. Deuxième point. L'article 111 de la Constitution congolaise. Deuxième point. Le président de 2 chambres doivent être des Congolais d'origine. Mais c'est déjà verrouillé par la Constitution. Si on veut verrouiller, comme on le dit, mais c'est déjà verrouillé puisque pour être député, être sénateur, la loi dit, la Constitution dit, il faut être congolais. Ça veut dire, tout celui qui est naturalisé peut être député, peut être sénateur. Mais pour être président de 2 chambres du Parlement, il faut être congolais d'origine. Pour être chef de l'État, il faut être congolais d'origine. Je serai candidat en 2023. Yes.